Bonjour peuple congolais, bonjour Nabino, bonjour. Bonjour Pierre Kamouenouko. Tosona na biso Pierre Kamouenouko totika la karabandeko. Nazongi, nayaki na musala nazongi. Tala ba info nanga bien, lis-moi bien papa pour comprendre. Suis mon regard, je sais pourquoi j'ai dit ça. Non, so à nous tout à l'heure inbox. Bonjour papa Pierre, bonjour. Bonjour Nabino surtout, bonjour, bonjour, bonjour. Lobby ezali plaidoirie. Lobby ezali plaidoirie. Bokoyoka moi révélation mukie oyo euti koleka pona comment dirais-je makamba kameri na amida. Avant toute chose, nous avons tous la responsabilité par rapport à mboka na biso. Tolinga to sala que comment dirais-je to pesaka responsabilité te na président Félix Tshisekedi. Chacun a sa responsabilité. Place yo vandi omituna, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays et non ton pays peut faire quelque chose pour toi. Donc linga omituna que c'est facile d'accuser, mais est-ce que si j'étais à la place de président Félix Tshisekedi, est-ce que j'aurais fait pareil que lui? C'est facile d'accuser. Azawana, Akuti Mboka, après, comment dirais-je, 18 ans de règne sans partage, avec Okuta éducation et koi, armée et Zasusu makasité, infiltration nakati, police kutu sans formation, les institutions infiltrées, compagnie kutu, que les Congolais ne gèrent pas les compagnies, les DG, ils Congolais, ils allaient étrangers. Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Donc, ndenge bolingi kaka président Félix Tshisekedi tanga zokota na kati ya pouvoir abana ko benga na bango mbala moka bokende bozonga na mboka na bino bokende. Président Félix Tshisekedi n'a jamais géré ce pays, n'a jamais géré aucun pays. D'accord? Donc, Tolinga, Topé ça chance. Akouti, place yé, a commis, infiltration, ils allaient qui même avant, il y a comme un pouvoir. Nathan ya Mobutu. Ce n'est pas président Félix Tshisekedi Moutakoti ici, Rwandais. Ce n'est pas président Félix Tshisekedi Maniko Sana, Rwandais. Ils sont qui depuis l'époque, il y a Mobutu. Il faut le savoir. Nayango peuple congolais, to lingate, to ya bolimbisanga, to lingate, to ya, to banda ko accuser, c'est facile d'accuser. C'est très facile. Parce qu'on n'est pas à sa place. Avec okuta, infiltration, isa makasi, pays nabiso, corruption makasi, vous vous rendez compte, to pesi, comment dirais-je, pays nabiso, biso moko, nabanguna, bazo gérer biso. Baloba dans la vie, place nyon surtout, na niati, mitambi nanga enyati, nazana lipamboli. Mais biso ba Congolais to bima na kacha mboka, to kende na mboka ba paya, ataku tu lipamboli ezate. Place nyon to nyata, kaka ba division na ba division, ba division, ba querelle na ba querelle, ba querelle na ba querelle. Un peuple divisé. Vous vous posez pas de questions? Posez-vous la question que Lelo Mabele et Sanzabiso. Mabele ya Congo et Sanzibiso. Pourquoi? Parce que Mabele ya Congo, teka kango koteka, cérémonie, na tango ya koko na biso. Teka ka biso koteka. Na yango place, sala cérémonie na bongo na ndenge ya butu, biso teki biso. Donc, stong bazo sala cérémonie wana, biso sikoyo, toza innocent, tozozo a malédiction wana, ezolata biso, place nyonso tokende kaka to bakoyo kanate. Faut le savoir. Botu na ba oyo balati spiritualité. Chacun entre nous, nous avons la responsabilité yambo kanabiso.
mi poser la question. Président Félix Tshisekedi dazo salaboyete, président Félix Tshisekedi dazo vandanien. Mais bozo se poser la question que pourquoi son silence est si long. Bolingi président Félix Tshisekedi a travaillé, a l'accès des résultats. Mais c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés que social écoute. Nous sommes trop pressés que to bengana banguna. Nous sommes trop pressés que to trouver misala. Misala ezaka na kati ya présidence te. Na yango peuple congolais. Tant bozo kota. Na osenga bino 2 fois te. Bo partager vidéo. Eza mawa. Ma mingi ya koyoka bino. Foti muke président Félix Tshisekedi. Foti muke président Félix Tshisekedi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Eza ko sala pasi. Peuple congolais. On yebisa bino secret moko. Vous voyez le président hein? À mon arabino tous les jours. Attendre ba commentaire nabino tous les jours. Et ça là qui passe au finga. Vous allez diviser. Et ça là qui passe. Azomi tout na ce qui peuple nazo comprendre. Azomi tout na ba enjeu o ezana kacha mboka ce qui bozo comprendre. Azomi tout na justice oyo ye atie en place ce qui bozo comprendre. Partagez la vidéo. Bozali 120, donc Koki Koko m'a même 500. Bon, partagez la vidéo. Peuple congolais. Makambezo le kana Congo eza pasi. Ba misusu bazo koka, ba misusu bazo kokate. Bolimbisanga soki na tangi ba kombo na binote, mais il fallait toya to solo là. Il fallait vraiment toya to solo là. Bomoni makambele kaki lobby, je veux venir na 3 choses. Na oya makambo ya ngo, na otangela bino makambo ngobila, na otangela bino makambo ya Amida, et puis na kosuka na makambo ya Jamal. Na zotangela bino boko comprendre. Ba o batanga ki c'est bien, mais na ko faire comprendre bino. Bozo tala naza raciste te. Na raciste ta mokete. Naza pe tribaliste te. Mais je dis, laissons le Congo aux Congolais. Laissons le Congo aux Congolais. Boti kabiso to pema. Boti kabiso to gérer mboka na biso. Laissez-nous gérer notre pays. S'il vous plaît, nous n'avons jamais géré notre pays. Nous n'avons jamais pris les décisions dans notre pays. Alors vous, les étrangers qui vous êtes dans notre pays, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Si vous voulez s'investir dans notre pays, il faut obéir dans notre loi, s'il vous plaît. C'est notre pays, nous avons droit. Ça fait des années, depuis que nous avons pris l'indépendance, aucun Congolais se réjouit de sa richesse. Il est temps que chaque Congolais, qui est dans le monde entier, dans les 4 coins, dans le monde entier, que nous puissions se réjouir de notre richesse librement. S'il vous plaît. Non, tant qu'il a besoin de moi quelque chose. Likamweleka ki lobby na marché ya Zando ezali inadmissible. Ok? Parce que 2 morts, ça se voit parce que Kasongo a lobby bakufi par câble électrique. Câble électrique et bimisi makila. Câble électrique et zui soki et toboli soki et longi. Hein? Pourquoi le Koutabon? J'ai toujours dit Kasongo aza complice. Kasongo, bien aussi bon mona, un général
de la ville de Kinshasa. Azo partenir na parti moko, ou par exemple na UDPS, ou par exemple na ceux qui na PPRD. Si vous mona, non monate. Mais Kasongo si, Kasonga zali complice na makambo ezo leka na Kinshasa wana azo kangamisu. Kasongo. Nazo tangela bino. Justice. Les autorités judiciaires avaient reçu l'autorisation de procéder à la vérification de tout. Ah non, bolimbi sangay, oh eza mususu. Bolimbi sangay, oh eza mususu na koya Zandu. Comprendre le conflit de Zandu. Le gouvernorat de Kinshasa avait signé un contrat. Oh là là, excusez-moi. Avait signé un contrat avec la société Safricom en 2005 pour des travaux réhabilitation du marché central. Donc, Safricom avait signé le contrat depuis 2005. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Boyoka bien, devenu gouverneur, Gentini Ngobila a décidé unilatéralement de résilier le contrat de la ville avec Safricom. Donc, dès qu'il est gouverneur de la ville, ça lui permet de faire n'importe quoi, même sans consulter personne. Partagez la vidéo. Safricom attaque Ngobila en justice et gagne. Safricom a attaqué Ngobila en justice, a gagné. Insatisfait du verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Ngobila saisit le Conseil d'État, mais ce dernier donne raison à Safricom. Azo yo kakakate. Azo kakakate attaqué ce qui Safricom sous na conseil d'État. Conseil d'État et si Safricom raison. Bolimbi sanga na matili susu. Ngobila saisit le ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde pour se plaindre de verdict des instances juridiques au détriment de la ville de Kinshasa. Ayokite a sollicité Soussou, comment dirais-je, ministre de l'Intérieur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Février 2020. Les ministres de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, et de la Justice, Célestin Tunda, écrivent à Ngobila pour lui signifier qu'il a eu tort de résilier le contrat sans consulter Safricom. Donc, soutient les décisions des juges. Donc, juge, il y a justice, na Gilbert Kakonde, balobi que non, aux a tort, n'engo consulter Safricom. Ou attaquer Bongo. Mars. Ngobila profite du confinement pour détruire et brûler dépôts et magasins de plusieurs petits commerces, interdits d'accès à Gombe sous prétexte qu'ils veulent embellir le marché sans un nouveau prestataire. Il n'a même pas cœur de l'inviter à venir récupérer les marchandises. Donc, à bengi koutouté, tant à détruire marchand, bengi koutou batouté que, boya ko sa marchandise na binoko atiki bango koudora brûlango. Tant boyoka ki ezaki la l'année dernière, abaki ko brûler ba marché. Oyo, ba parlementaire de ou babaki ko loba. Donc, banana ba parlementaire de ou tant ba loba. Biloko ba loba makam na bango ya solo. Ok, Tokende. Dans une correspondance envoyée au ministère de la Justice Célestin Toundé, le procureur général près de la Cour de cassation Victor Mumba invite le gouverneur Gentil Ngobila, en copie plus le ministre de l'Intérieur et de DG de Safricom, à la stricte observant les décisions judiciaires rendues en rapport avec son intérêt à l'encontre de l'Africom et des commerçants. Se basant sur la correspondance du PG près de la Cour de cassation, le ministre de l'Intérieur écrit au gouverneur et lui demande formellement de surseoir les travaux qui ont commencé au marché central. Ngobila ne se soumet pas. Il répond insolemment. Mutu oyo aboyi misala nazo sala akende ko sala mokili na ye. Mécontent du propos du gouverneur, le syndicat du vendeur soutient la décision du ministre de l'Intérieur et sensibilise les vendeurs pour défier le gouverneur Ngobila. Il décide de se rendre nombreux mardi 9 juin 2020, hier, devant les barrières
érigés par Ngobila pour exiger le lever ainsi que l'accès du grand marché. Ngobila ordonne à la police d'imposer l'ordre aux manifestants, bilan 2 morts. Le patron de l'intérieur, Gilbert Kakondé, écrit au commissaire général de la police qui à son tour instruit le commissaire provincial de la ville, Sivano Kassongo, de faire exécuter l'ordre de la hiérarchie. Ce dernier se soumet, annonce la suspension des travaux. Apparemment, la délinquance de Ngobila serait motivée par un deal obscur conclu avec la société Sokin de Libanais Soki Abdoud Achour, avec qui il vient de lancer des travaux de nouveau marché Zandu Zikida. Nalobi bomoni ndenge azali Kop na bango soki na abe Achour wana zandani. Abimika du jour au lendemain akomi milliardaire, akomi ko boaka bambongo, bakomi ko yemba ye, siko biso ba pauvre congolais, siko ndenge ba loka biso, ndenge ba loka biso siko tozo landa siko yo, moi na moko mo kielekete, donc moi moko azangati na moi mundibu moko boye, bolimbi sanga lubi na za raciste te, mais rendons le Congo aux Congolais. Donc azui moi mbongo mo boye, ayibi bino zo sa moi business soki ayibi bino comment je vais détournement, ayibi bino na ba minéré, ayibi bino na ba l'or, donc azui siko à s'enrichir. Azo bois que la bino ba miette bo yemba kay bo sano solingi azo benda kutu ba camarade ne ba yakuna ba soirée pour ni azo bimana ba minette nyo surtout na kacha Congo bino siko bozo kumise bozo yemisa. Oh mon peuple péri par manque de connaissances. Abe Achour qui il est pour que somba zandu na biso o héritage ba mama na biso siko tanga ko boma zandu wana simba zikida oh biso to tika ngana yebaka ki mwana muke zanda simba zikide zaka bazanda ba mama na biso pa baki koteka yesu ko azo bomango po ni na tonga ba magasin na ye nakoya na likambo soki Abe Achour ona bolimbisanga lobi na ke ko sala commentaire na Twitter soki e pas Abe Achour tant on na sala commentaire ba yebisi ngai oh my god ah là là. Oh là là. Bolimbi sangai, mais c'est très important. Oh là 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 là. Attendez. Aïe aïe aïe. Bolimbi ça, Allô ma chérie. Allô, maman? Oui. Oui, ça va, je suis en direct. Ah oui, parce que je suis en direct. Tu es où là? Ah, d'ac- d'accord. Tu m'appelles dans combien de minutes? Ah, ok, il n'y a pas de souci, oui. Si je finis le direct, je te rappelle. Ou, bon, enfin, si je finis le direct, tu me fais signe quand on rentrera. Quand tu vas rentrer. Hein? Ok, d'accord. Bisous à tout à l'heure. Ok, ok. Bon, c'est ma fille, hein. Excusez-moi, c'était important que je puisse prendre cet appel. Voilà. Donc, je disais ceci, je reviendrai tout à l'heure pour euh, Abe Achour. Et puis, Nabalki Kolobake, Abe Achour, fallait na kinoko sala na sali commentaire, fallait na sala commentaire moi sur Twitter. Tant na ke ko sala, ba yebisinga babi, soki na commis par exemple eloko mabe ako effaçango. Voilà. Soki na okomi eloko mabe, eza contre ye, ako effacer commentaire na yo. C'est ça qui fait. Donc a lingi ce qu'on a mur na ye muta critiquer te. Abatu ba komise ka ba komise ba ko mona wapi. Hein? Ayebi ke eloko wana sali eza mabe. Tant yozo ke na Twitter na ye ozo commenter ba tout ce commentaire n'est visible et pas ba congolais et pas ba tout mususa extérieur. Donc a lingi te ba commenter eloko mo mabe za contre ye. Na ebite soki ba efasa kango mais est-il que ngai na koti combat contre ye.
na koti combat contre eux parce que ba libanais wana o ba s'enrichir na mitu na biso. En tout cas bango nyonso il faut basa la déloger campagne toko salela bango tant que congolaise de souche ba yeka du jour au lendemain ba s'enrichir ba komi ba mbongo ba komi siko ba komi ko yembela bango ba congolais moko boye ba wuti soki wapi ba komi ko yembela bango nzambe nanga bolimbisa ngai. Non, c'est pas possible. Voilà, peuple congolais. Et le Congo nena le babino pour na abe Achour encore yangwana, mais je reviendrai na analyse oyo na kusala tout à l'heure par rapport ya Jamal. Na osuka na oya Jamal oya mibale na lingana loba na bino ezali likambo oyo ya Amida. Peuple congolais, je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à cette femme. Na kotangela bino comment je peux dire ba recherche on a recherché. Na kotangela bino ceci, justice. Les autorités judiciaires avaient reçu l'autorisation de procéder à la vérification de tous les comptes bancaires de Madame Chatour à partir de 2015 à 2020. Bozoka bien. Ce qu'elles ont découvert les a surpris. En effet, depuis 2015, le total général de tous les comptes précises est révélé à la barre pour le témoin n'ont jamais dépassé 14 000 $ après audition. Wana ya Amida, la somme la plus élevée déposée par le témoin dans son compte bancaire avant janvier 2019 était de 35 000 $. Et c'est en 2012. Les experts ont donc compris que la fortune monétaire certifiée ne dépasse pas 10 000 $. Cette enquête Oh mon Dieu. Cette enquête au tribunal a dû poser des questions. Pouvez-vous nous dire, madame, l'état de vos comptes bancaires? Et madame s'est mise à grigner les chiffres faramineux de 3 différents comptes, ayant pour caractéristique que avant janvier 2019, c'est souvent on ne s'y trompe pas. Voilà ce que je voulais vous lire pour Amida. Donc ça veut dire que mariage à Amida, ils allaient qui mariage il y a 100 jours. Par contre Amida, ça dépassait même pas 35 000 $. Abilo connaît surtout Amida Salaki. Bon, boye bisangai na bato yo oyo bakoti na kacha RDC ba s'enrichir au détriment du peuple congolais. Soki olobi likambo bazoka de la yo baroboma yo barotielo poison okokende. Ngai naza koloba lisusu lobi ezali plaidoirie. Na leki na moi parce que je suis fatigué. Ya kolobe pa ba congolais ba info obiso tozwaka bokoki ko vérifier obino moko. RFI ezali wana. RFI elingi bisote. RFI c'est la France. Sonia Rollet azali mutumoko azali payé par garde son abiso en France. Donc c'est des genres de personnes bah c'est là espionnage pour na ba français au détriment de congolais. Si ko bino bo kansara biso ba congolais to pesa bino ba fo alukuta. Donc biso sko to lingi bino te. Si ko ba Sonia Rollet wana bango ba lingi bino. Boye bisangai soki ba Sonia Rollet mutu moko akufaki lobby ba congolais bakufaki lobby mibale ou akufaki lobby na comment dirais-je na marché na biso. Est-ce que ba lobby yango? Est-ce que ba relayer info wana? Boye bisangai. So que za biso moko te ba congolais. Pourquoi biso moko tozo lingana te? Pourquoi biso moko tozo fingana te? Chacun, na répétons depuis le début, chacun sa responsabilité. Babé Achour, qui Abé Achour, ce qui au nom puissant de Jésus. Abé Achour, ce qui Amida, ce qui bani boyo qui voice moko ezo leka na réseaux sociaux.
Ke Amida, abotama so na kikwiti, asa soki boye, ça c'est sa vie privée. Nga na kokota na vie privée nete. Eloko nga nazolinga ezali mbongo ya peuple congolais oyo ba américain ba pesaki. My God. Tozo kota na makamba kitoko. Tozo kota makamba kitoko peuple congolais. Na yebisa bino sikoyo, atangela bino eloko moko pe tozo développer. Après les élections de 2019, Washington a libéré 600 millions de dollars. Je répète, après élection, Washington a libéré 600 millions de dollars pour consolider la transition politique. Boyeba. Tango ba américain va libérer 600 millions de dollars pour la transition politique na kacha RDC, mbonge koti na banque, Kamere, amoni ke mbongo wanenge koti, ça lui permettait ya ko sala ba faire na ye na Jamal, peuple congolais. Lisusu, en avril dernier, Washington a versé lisusu 360, en avril dernier, le FMI a versé 363 millions de dollars. Lisusu. La Banque mondiale a versé 445 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. Peuple congolais, eloko ngalena yebisa bino tozo kota sikoyo na vivre sujet na biso. Est-ce que bino bozo se focaliser kaka na makamba Kamere, Kamere ceci, Kamere cela? Non. Procès wana eza makamba Kamere te, peuple congolais. Procès wana eza na ya Kamere te. Kamere, nazo répéter les sous azali l'arbre qui cache la forêt. Kamere, c'est quelqu'un de Tolobarake Aouluwala. Aouluwala. Aza balado, aza grand balado. Kamere, c'est un voleur qui sait déjà Aza Arsène Lupin. Kamere Aza Arsène Lupin parce que Arsène Lupin, pour nako yiba, Aza très malin. Pour nako dévier politique, Aza très malin. Kamere sait parler. Kamere savait à qui il avait affaire. Mais ce que Kamere oubliait, que ba américain ba pesaki mbongo na bango après alternance politique 600 millions de dollars. Peuple congolais, boyo kanga malam. 600 millions de dollars pour l'alternance politique na kata RDC. OK? Na yango siko Kamere amoni lokola mbongo ekoti. Kamere s'est permis ya kozwa mbongo wana ya kofuta Jamal en sachant que contrat na Jamal ezaki contrat moko il fallait ezala examiner na ensemble oyo ndenge ba votaki ke pona bata 100 jours pona travaux à 100 jours comité de suivi il y a 100 jours. Kamere n'a pas daigné d'inviter les autres plutôt parce que il savait ce qu'il devait faire. A éloigner Batebele na projet wana. A décaisser mbongo avant même contrat ils allaient valider. A décaisser mbongo na mars. Contrat na ezaki validé na mois d'avril. Ils allaient détournement. Peuple congolais. Nga na okota na ba détail te. Je répète encore, je rentrerai pas dans le détail. Mais moi, j'irai encore plus loin. Plus loin, naba oyo bozo monate. Bozo se poser la question teke, pourquoi Jamal azo wangana?
Pourquoi Jamal azoko kwa kolobate? Pourquoi Jamal azoko sa na kaza na maladie d'Alzheimer? Pourquoi Jamal azoko sa j'ai mal, je suis vieux, pourquoi azo sa la comédie on a bien boyebité? Jamal aza mutu moko babengana e depuis l'époque Mobutu parce que bamoni ke mutu moko azali so rallier na terroriste international. Jamal avant Yakoya na Congo, Jamal azaki na Guinée Conakry. Aki na Guinée Conakry pour les mêmes affaires, Yako escroquer batu. Jamal. Avant ya na Congo, azaki na Guinée Conakry. Peuple congolais. Na ye komona vidéo bana Jamal avocat ya soki ya bana Jamal baza koloba. Ils sont en Liban. Hein? Peuple congolais. Aspect bozo suka kaka bino biso ba congolais to se focalise total to mona aka na zolo mais to mona musika te. Et la manière ya komona musika. Tozalaka na manière ya komona musika ya ko décortiquer politique ya Congo. Pourquoi bazokanga vieillard wana asali nini? Poni bakangi Jamal azako bela nenga zawana kokufa. Peuple congolais. Na ba oyo bazana kacha mboka. Na ba oyo bazana extérieur. Sikonde tozoloba. Ba misusu bazana misala. Bazo beta bakayu. Olembi. Ozawana. Mama zo benga yo. Tinda mbongo. Mama zo benga yo. Awa confinement. Tinda mbongo, n'est-ce pas? Mais si ko yo zo mona procès. Oyo bazo bandela kutu na 10 euros te. Bazo bandela kutu na 100 euros te. Bazo bandela kutu na 1000 euros te. Bazo bandela kutu na 10 000 te. Bazo bandela kutu na 100 000 te. Bazo bandela à partir de 1 million. Yo pendant ce temps-là, ozo beta kayou, ozo ningole sabana, tam subiloko ko les ate frigo eza vide, ozo ebate ozana bibelbeng, ozana bibende kaka na ba poche. Webi ndenge kuta komela kutu bière na yote. Siko ozo mona siko na procès, ozo yoka na procès que non, bazo ba détourner ba million, que moi si moko azarane na Congo wana, azarane na Congo wana, na mariage na ye, mariage du siècle. Abapé ça y est 800 000 abe likambarosa nangote ba ko pese ba 4 jeep. N'attirez votre attention ami daza lokuta ba jeep oya banaki koloba. Rappelez-vous na journaliste nazo ya nazo fungola bino mwa muke na ofungola bino betap na betap. Rappelez-vous tangu Eliezer Tambwe Mwamba Eliezer Tambwe alobi que président Félix Tshisekedi akendaki Japon. Okende président Félix Tshisekedi au Japon, ba conseiller na ye mususu, ba ebisi babi président, est-ce que to kosomba ba voiture? To futa donte. Président lobi soki bo sombi ba voiture personnellement moko na bino, ça va, ils en a compte étant que boza ba conseiller, y a pas de souci. Président pesi bon autorisation, il y a que somba mutuna voiture na ye, c'est tout. C'est tout ce que le président a lobaki. Mutuna voiture na ye et loko président lobaki yangwana. Président pe a sombaki ba voiture pe a conseiller musu se va conseiller na ye. Bango ba moni loko président Félix Tshisekedi a pesi bango njela donc ça leur permettait ya ko somba ba voiture ebelé. Alobi voiture moko na moko, mutuna so ba voiture moko na moko mutu. Bango basombi e bandi mususa sombi 40. Sauf le lokola bayoka ki kende bako futa douane te. Et puis si bango siko occasion ya ko abuser. Et puis si bango occasion ya ko abuser. Congolais soko pesier la main, il veut le bras. C'est ça l'homme congolais. C'est ça la femme congolaise. Congolais soko pesier la main, il veut le bras. Président et pesaki bango autorisation. Il y a ma voiture, un chacun. Mais le col a biso toyo karate mato et mangongi. Ba conseiller wana, ils ont la plupart des conseillers de UNC.
a conseillé à UNC, bandi ko soma bandi ko on a abusé. Ba abusé ba sombi mutu moka zo somba 40 voitures. Mutu moka sombi 25 voitures, mozo 26, musu soki 10 voitures. Tant ba sombi ba tiena mai ba sali ba tourner na bango, ba récompenser docteur Muyambe, ba komi na Congo ba zongi. Président il était satisfait, il y a diplomatie na Japon. En plus, il était invité par l'empereur japonais. Tout a été fait. Tant que ma voiture est commise, comme ma voiture est commise, il va être dédouané. Rappelez-vous, tant que ma PC Sikoyo, facture et pas président, atala que ma voiture est commise, eh bien, il n'y a pas de souci, bon que dédouané, bon paye sa feuille, n'a signé. Qu'on soit feuille, président lui feuille pour signer, a moni un tel 40 voitures, un tel 26 voitures, un tel 60 voitures, un tel combien de voitures? Ah bon? Pourtant, on a cette autorisation, chacun et sa voiture. Donc, bon luka sikoyo, mbongo ya ko dédouaner ba voiture wana tikali. Ba voiture wana et ça là 2 mois rapport à Matadi. Ba voiture wana et ça là 2 mois rapport à Matadi. Alobi batu oyo baza responsable ba voiture bo kenoko bimisa. Bon yo sikoyo ozora soki salaire soki ya 4000 soki ya 6000 soki ya combien obako bimisa voiture ndenge nini kuna. Bazeli 1 mois, presque 2 mois. 2 mois après 2 mois on a siko place ba ye ko mona ba mutu na moko mutu aye ko mona président Félix Tshisekedi. Oh non, ezali kamere mutatinda kinge ezali kamere mutu alobaki nangana sala bomo kombo ya kamere bandi ko bima malé parce que président Félix Tshisekedi doit comprendre que kamere abuse de sa confiance. Abengisi kamera lobeli kamera wangani. Kamere awangani peuple congolais. Boboye bisanga sikoyo président Félix Tshisekedi azamabe ou azamabete. Azamabe ou azamalam. Boye bisanga. Quelqu'un azotique la bino, comment je peux dire, espace pas ya kosala nyonso elingi bolingi, mais moi espace bozala à l'aise que tous en état de droit malgré peuple à l'été bozala à l'aise pour bosala que peuple lelo a se retrouver, mais bino bozo abusé. Président Félix Tshisekedi il s'est toujours méfié de Kamere. Bobo Sanate. Président Félix Tshisekedi il s'est toujours méfié de Kamere. Mais c'est quelqu'un ne montrera pas comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Il a beaucoup d'amour avec son prochain. Naroya pe côté wana pour na président Félix Tshisekedi ba conseil ya ba Congolais, c'est rien. Peuple congolais, revenons à nos moutons. Copé ça marché et pas Koko Djamal. Copé ça marché pas Koko Djamal. Est-ce que ba véritable Congolais de souche bazala quitté? Oh bango ba koki kolonga makona bango te ba kene Istanbul ba kene somba ba maison préfabriquée. Ba Congolais wana bazate na kacha mboka. Ba Congolais na bazate na kacha extérieur. Car on confie et pas Koko Oyo à Sala Bambeba. Et puis je le dis, Djamal a auto fungola ba entreprise mibale. Moko na 2018, moko na 2019. Ba entreprise wana e salina no bénéfice en bongo te, ba entreprise wana e salina no ba salina no ba enquête te, bo komi ko confier ba marché. Ça c'est bizarre. Entre ba entreprise wana e sali un an te. Botali na le budget na bangote. Botali na ndenge ba marchakate niveau international d'hôtel comment je peux dire moi ni na bangote comment je peux dire bilan na bangote entreprise. Bozuka ka marché na bo pesi Kamere complice. Qui avait donné comment je peux dire, qui avait donné l'autorisation bah, décaisser Mbongo avant de signer contrat? Kamere. Qui avait donné l'autorisation na ministre de finances, na ministre à budget,
na comment je peux dire, na gouverneur la banque centrale abimisa mbongo Kameri. Peuple congolais, bongo ya koyebisa ngai. Vous vous rappelez, il y a eu un clash. Rappelez-vous, il y a eu un clash. Il y a eu un clash entre ministre de Finances na Kameri. Ministre de Finances avec Obimisa secret, c'est le directeur de cabinet qui m'avait autorisé ya Obimisa mbongo. Biso to koti doute. Kamere avait écrit na ba banque mobimba. Avant Obimisa mbongo, boya ko mona ngaliboso, il faut mon autorisation. Bokanisi Kamere ndenge bakangiye ba juge wana ba procureur wana ba magistrat na bazana ba preuve te. Lelo eza avant-goût. Lobby ba oyo bazo douter kaka na innocent ya Kamere. Oh, Kamere il est innocent, oh Kamere il est innocent. À qui c'est preuve année, c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal, c'est lui qui avait ordonné ba décaisser mbongo. Mais c'est pas lui qui avait reçu l'argent. Yemuta lobby na ministre à finance a payé sa autorisation et puis na ministre à budget ba payé sa autorisation na gouverneur ya banque centrale que abimisa mbongo que a virelé Jamal mbongo na banque ce qui rend banque na banque nae. Bisoto yebika kezali comment je peux dire 57 millions de dollars. Et le bisoto yebaki bongo yangwana. Mais par contre, le conseiller spécial de matière de économie et finances, Marcelin Bilomba, je le salue là où il est. Bonjour papa. À Betima Tilikolo, avec sa vérité, ils acquis donc 57 millions de dollars. Ils acquis 66 millions 700 de dollars. Donc, peuple congolais, Bomituna, ndenge nini, juge ayebi, ke mbongo wana, ekitaki Congo po kene na Istanbul. Vous vous êtes pas posé la question. Bozolanda juge wanate. Et lo ke bomeli juge yai. Ezali parce que aye ko yeba que Jamal azali mutu oya œuvre pona Hezbollah. Groupe terroriste international. Que azawana po a démontré bolimbisanga. On met pause, on s'arrête là. Olimbisa, moi que juge Yayi ayeko yeba que mbongo wana ba détournaki et kedaki Istanbul, kolonga Istanbul et que Beyrouth. Beyrouth pe baeko yeba compagnie nini ezwaki mbongo wana. Peuple congolais. Question que nazo posé bino. Comment ça se fait que na 57 millions bayeko bimisa 30 millions 30 millions wana eloko ngai nalingaki na solola soki journaliste Marius, si je pouvais appeler nena pas tant ou bana ya Jamal Bazobenga, je pouvais poser la question ya dans Marius a posé avocat ya bana Jamal parce que je crois que lui il est pas au courant hein. Ou il est au courant, il fait exprès parce que toyebi ke bandibu côté le kuta basakanité. Bandibu côté business baza lokuta moko ba donc on dit maté ngai na koki kufana na bandibu te côté osala na bandibu
business bato baza vrai lokuta toza na poto toyebi bango surtout ba libanais bon les Algériens bazali, les Tunisiens bazali, les Marocains bazali, les Moussous bazali. Donc, la plupart de nos bangonions sont toutes, bien sûr, bangonions sont toutes, mais tout moins 15%. Il y a des baza vrai le kuta. Baby kouangana. Ce qui journaliste Marius n'a posé question. Mais monsieur, est-ce que vous savez que vous avez sorti 30 millions d'euros, 30 millions de dollars? Ndenge nini juge wana ayebaki ke babimisi 30 millions de dollars. 30 millions de dollars ezali ezo pesé. 30 millions, bazolo ba 30 000 30 millions de dollars. Ezali tout un colis. Ezali colis, ezali mouni, na ebite soko ezali ezo pesé 50 kilos. Peuple congolais. Ba trace ezali oyo mwana Jamal aye ko signer bordereau a signé abimisi 30 millions de dollars à Tienasaki direction Njili. Moi je sais que na territoire nabiso na loi congolaise tu ne peux pas sortir avec des liquidités comme ça. Je sais. Na loi congolaise tu ne peux pas sortir avec liquidité comme ça, avec les espèces comme ça. Peuple congolais, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a eu dernièrement Jeannette Kabila, DGM et Kiti Saki. Parce que Zaki na mbongo, il y a liquide na maboko. Ba Kiti siye, ba lobi fo kita. Ba botoli passeport na ye, na liquide. Je crois que ça dépassait même 10 000 euros. Hein? Ça dépassait même 10 000 euros ou peut-être plus, je ne sais plus. Mais, Azaki na liquide, na maboko. Tu ne peux pas quitter le territoire congolais en sachant que tu as des espèces. Il faut la déclarer. Et puis les sous-sous. Rappelez bien, qui avait donné l'autorisation na banawana babima na liquide wana na maboko? Qui avait donné l'autorisation? Quel est l'agent? Il y a immigration. Parce que tu as vu qu'il y a un aéroport, agent immigration ezali, DGM ezali, ANR ezali. Okoki kobima bon na liquidation wana te. Donc on a la liquidation na espèce wana te. Tu ne peux pas sortir un territoire comme le Congo na constitution na bise ba loi ezali impliqué que obima na liquide modèle wana, donc complicité ezalaki. Complicité wana na pesaki bango autorisation ba lobate. Bon, OK. Soki complicité ezalaki. Mais batouana il faut ba luka bango. Batouana complice wana il faut ba luka bango. Ba kanga bango. Donc mutu nyoso ko kota na bimi na ye na mbongo. Peuple congolais. Nakacha aner photo ça la remoniement na kachuana, c'est très important. Même na DGM wana, c'est très important. Même na immigration, c'est important. Parce que il faut boyer ba tokoki kotika des étrangers te ba kota na kacha mboka na biso ba bima na espèce boyer na facilité nyoso parce que un individu a pesa ki autorisation na abima na mbongo wana. Posez-vous la question les sous-sous. Comment les autorités congolaises, ils ont su que mbongo wana ba memaki mbongo nyonso te 30 millions et kenda ki Beyrouth. Comment ils ont su? Ezali opération moko ya likolo. Peuple congolais. Ofungola bino muke. Ba yeba
espèce wana eke na Beyrouth, il faut bomona qu'effectivement ezali ça eza domaine ya espionnage, eza domaine ya renseignement. Ba agent na biso à ANER, notre service de renseignement ANER na ba service ya mboka mususu comme comment je peux dire, service israélien, service de renseignement israélien, service de renseignement américain, la CIA, et puis la service de renseignement israélien, la Mossad, aussi le KGB, ils sont au courant, ils étaient au courant par rapport à ça. Ba filaki, ba ke komona timbonge eko koma na compagnie wana. Na compagnie wana ba eko mona ke mbongo e komi awa. Du fait que mbonge bimi en liquide, ils ont dit déjà blanchiment. Ils ont déjà ko blanchir mbongo. Parce que mbonge bimi na katia banque. Eza boza sous na contrôle na ngote. Boyebi place ezo kendete. Boyebi o mutu wana ko sale la ngote. Il y a eu du retard au niveau, il y a ba fabrication, il y a ba maison préfabriquée, il y a biso. Et oumeli. Bon, siko 30 millions de dollars wana et kenda ki ko sala nini na Beyrouth. Posez-vous la question, peuple congolais. Ah, Bolim Bissanga. Moïse. Ah, Bolim Bissanga caméra. C'est qui? Je sais pas. Non, mais n'ouvre pas. Non, la personne s'est trompée. Voilà, Bolim Bissa. Quand la caméra est déclenchée, ça a sonné, donc tu es évité. Voilà. Donc, bref, peuple congolais. Bomi Tuna. Bozala ba téléspectateur te ke mbongo na biso e bimi oyo ba américain ba pesi biso pour na alternance e bimi batu moko boye bazwi yango ba kenda ngo dans la nature boye bité soki ba ke ko sala nini ba ke ko blanchir yango ba ke ko somba minduki ba ke ko somba ba drogue ba ke ko sala soki ni boye bité. À partir de là, est commis pour blanchir mbongo. Blanchissement d'argent. Foboyeba. Bana Jamal, tozo senga bango, ceux qui bayebe le côté, qui reviennent na RDC va se justifier. Peuple congolais, bon, on dit déjà que tant mbongo ezo bima. Ceux qui n'ont en banque, trace ezalaki ba signé que bordereau moko signé que un tel azwa kimbon. Mais place kendaki to ebité. Peuple congolais. Mouvement terroriste libanais. Baza mouvement moko baza dans le monde entier. Bango bakendara kaka place oyo. Il faut combattre, bateau baza contre les Américains. Ils sont là pour détruire les biens des Américains. Baza na Syrie, ba lutter qui contre les Américains, baza na Yémen, baza na comment je peux dire na Colombie. C'est les gens qui font tout, la drogue, vendeurs, yaminduki, ni poseurs de bombes. Eza bango. Donc le terroriste eza kachina bango. Si vous, ça vous intéresse pas, mais par contre, moi, étant que congolaise, n'a pas la intriguer. Parce que la communauté libanaise, o eza na kacha Congo, la plupart, ba négociaka, bazali ba agent o ya Hezbollah. Pas ba négociaka, bazali ba agent o ya Hezbollah. Kabila, abanaki ko négocier, abanaki pe ko sala, na ba agent ya Hezbollah. Fobo yeba. Soki lelo bambongo na bino ezako kende ko soma minduki, ezoko kende ko boma bana batu, ezoko kende ko sala ki terroriste na l'extérieur. Est-ce que bino boko ndima?
Bozo se poser la question, pourquoi les Américains sont derrière procès Oyo, il y a Vital Kamerhe na Jamal. Jamal ayebi, tango procès bandi, tango bakangiye, Jamal ayebi, alobi ba eko timbelanga ke mbongo oyo kendaki Beyrouth. Tala, Jamal ko, ceux qui bo laver bien, lobiko, bako la Moussa Jamal. Lobby Jamal, soko kebite a coopérer dans la justice congolaise. Parce que Jamal, aza mout, nazo répété pe, peuple congolais boko pe sanga raison, boko yoka pe lobby, Jamal aza moutou oyo, azo représenté Hezbollah na kacha RDC. Baza batu moko soki ba komi na mboka na bino, bako caresser bino na sens du poil, petit à petit, bako banda même ko toucher ben institution na bino, ko toucher même économie na bino. La plupart la communauté libanais, oyo les plus riches, ils en a kacha Congo depuis l'époque à Mobutu. Ce n'est pas pour rien, bana ya Jamal, ba yebi ke moyen ba zonga Congo ezate. Bana ya Jamal, ba yebi ke moyen to zonga Congo ezate parce que biso toza impliqué na groupe terroriste Hezbollah. Bana Jamal a impliqué bana na ye na groupe terroriste Hezbollah. Bana wana ba yebi ke moyen ba zonga Congo ezate parce que ba ko kangama. Il y a aussi mandat d'arrêt contre eux. Tala. Ba américain, baza ba partenaire na biso. Faut boyeba. Ce n'est pas pour rien bazo se mêler na affaire oyo parce que mbongo na bango e bimaki. Kamerhe asalaki erreur ya ko négocier na Jamal azu mbongo oh ya 600 millions de dollars. Il y a alternance politique. Oh et ko développer mboka lelo to ngo comme ba niveau mususu to ba na ko pusana. Ye azumbongo wana a confiango et pas Jamal en sachant que Jamal Azali membre Hezbollah groupe terroriste international. Botala na Palestine qui finance les Palestiniens. Qui finance les Palestiniens? C'est les Hezbollah. Qui finance les rebelles comment je peux dire Yémen? C'est les Hezbollah. Dernièrement, awa, groupe Moko ya Yémen et comment je peux dire, explosé qui groupe pétrolier ya Arabie Saoudite. Bah non, pas que financer ba groupe rebelle on a Yémen. Les Hezbollah. Les Hezbollah. Baza partout. Bah comme ça qui Congo loko la territoire na bango. Parce que bah qui ça trafic na bango. Ce n'est pas peuple congolais. Bon, oui, franchement quoi. Bon beta maboko na président Félix Tshisekedi. Aye ko mettre un terme na makambunyo surtout wana. Tolobite que tous les Libanais ils sont des terroristes. Non, on n'a pas dit ça. Tolbite que les Libanais ne sont pas en Congo, ne sont pas terroristes. Et que les Libanais sont liés à un groupe terroriste Hezbollah. Non. Mais 95% si. Bah, Missous Bazana Bangola depuis qu'elle va venir tranquillement, bah, ça là qui est l'autre côté. Donc, il contribue, il y a développement, il y a Kachambo Kadabiso. Mais bah, Missous, t'es. Kabila, Ayaki, pour un intérêt américain. Kabila, soif d'argent et matillé, tiye ko simba iranium. Kabila, tangu, alongwe na intérêt américain, apesi ba chinois. Intérêt, aye ko sinisi ba chinois. Contrat contre les américains. Là, si sikoyo, ba américain ba siliki ba tche Kabila côté. Ozo battre la sous intérêt na bisoté. On l'a mis à côté. Peuple congolais. Pour soutenir notre président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien à signer na Israël. Ce n'est pas pour rien. Dernièrement, awa bozoloba oui, ba soldats américains ba kobitu oui, je le confirme, il y a des soldats américains qui sont dans le territoire congolais et qui protègent le sud-est
ya Tanganyika. Baza côté à Zambie kuna. Parce que ba chinois bazolinga ba armé ba rebelle à travers Centrafrique pour ba kota ba bundisa biso. Là aujourd'hui je le confirme. Mais boye ba que Toe Koyoka 3 avions et Kiti Congo 370 politiciens 45 tonnes de matériel 170 des gens médicaux, un médecin, infirmière et tout. Mais bozobo ça n'a que poison ezalaki poison ezali na présidence. Bazo piste poison wana. Bazo piste poison wana. Posez-vous la question. Jean-Luc Le Drian, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, Ayaki, Bayaki moi est belé. Vous posez la question pourquoi? Président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui protégeait Kabila. Oh, Bazana deal. Non, Bazaki n'a deal. Si tu veux que l'internance ait marché, on peut protéger la famille. Point. Famille biologique, pas famille politique. Famille biologique. Mais Kabila, c'est quelqu'un qui négocie ici, derrière ton dos, il te fait la guerre. Akanisi président Félix Tshisekedi n'a man son tour au Yassali pendant 18 ans, président Félix Tshisekedi a Bossani. Moutaza plus méchant que Bisso. Moutaza plus méchant que président Félix Tshisekedi Azate. Parce que Moutakoyoka plus passé que président Félix Tshisekedi Azate. Parce que Yemtazo perd ba membre famille nebelé. Boko finga ye boko lemba. Alekisi batu, Yemtazo lekisa ba conseiller na ye, Yemtazo sa boye, boko finga boko lemba. Mais le coupable sera connu. Le coupable sera connu. Bino ba Congolais olebo s'intéresser na politique extérieure ya mboka parce que Congo ezaka na katika ya Congo teke to vandika politique ya Congo que non politique ya Congo ezape grâce à ya ba pays mususu extérieur biso da Congo tozo lesa ba pays mususu extérieur minerai ya Congo uranium ya Congo ezo sala ke ba guerre ezo sala na kati ya monde awa na minerai ya Congo na uranium ya Congo. Yozo suka kaka na Lamuka, na Mbemba, na Katumbi, na Sosi, na Sola. Tu es un petit bonhomme. Biso tozo ba makamba likolo yozo mema biso makamba se. Yo yako bimiselanga makambo tala bokecha lobi tala bokecha sali boy tala oya lobi tata Lamuka lobi boy ngai ko memela makamba Lamuka te ko memela makamba Mbemba te ko memela makamba Katumbi te memela ngai ya likolo oya ba procès ya likolo lelo ba kokanga après Kamere exandé Albert Yuma ba kokange po na corruption elekiye na bandi ba compte mususu Albert Yuma eza kokanga makalate parce que juge a ordonné. En tout cas, je salue na vieux nangai ou Awuti Paris ko sa banquette à Prodec. Papa Benjamin Stani Kalombo Awuti ko enquêter makasi pona ba bien ya Kamere na Yveline ezali côté ba Versailles kuna côté Batambongo Batambongo basomba ba château basomba biloko ebele ba villa et tout en Yveline à Paris. Donc, je connais bien le département. Donc, bake place bami de baza bache ba bien na bango wana, bake ba sele yango. Il faut boyer ba lisusu, je vous apprends, faut boyer ba lisusu que ba liquidité oyo ba Kamere, ba mida, ba ndeko na bango, bana na bango, ba masaro, o ba dépensaki, ba liquidité wana peuple congolais bo bangate. Je vais vous expliquer pourquoi. Ba bien nyo surtout oyo Kamere na amida na famille na bango bazwa na 2019 ba koboto la bango mais ba sali erreur ya kozwa ya ko dépenser ba liquidité mususu to ba ke ba espèce mususu ba sali erreur. Pourquoi ba sali erreur? Parce que mbongo o bango ba dépenser en liquide ba bien na bango mususu auparavant ba boka bien. L'État a récupéré
liquide wana o bango soki espèce wana o bango ba dépenser ako récupérer ngo na ba bien na bango mususu o ezo concerner l'état te eza lokola nga na wuchi ko yiba na zongi ba bazui o nga na yibi mais na entre temps na sana ba compte na mbongo ezali o ezo concerné ki muyibi mbongo ki muyibi na ngate na yibi nazala ba ndaku nanga nazala ba comment je peux ba faire nanga mususu mais lokola na mbongo o ya 100 jours na yiba ki na dépenser bako saisir nga même ndaku na ngai oyo kutu ezo concerner les 100 jours te bako zwango donc nazo na yebisa binoko na ba compte ba bébé na ba compte ya ba cousin na ba compte soki ya ba chéri na ba compte kutu soki ya ba papa na ba compte kutu ya ba mama nyoso tu wana ko ba américain baza na besoin ya ko récupérer même centime même 1 centime na bango ya mbongo o ba pesa ki pona alternance politique na kati ya mboka iloko bino bozo yeba te bukanisi ba juge wana ba vandi kaka bazozela bazo croiser non tout sera saisi boyoki ndenge Masaro a tiki nini abandonner voiture bazo abandonner po ba yeba te mais azobosa na mikanda peuple congolais politique à Congo est combien lengi politique à Congo est combien lengi tokanga maboko na biso te biso ntofunga maboko na biso to ebisa président Félix Tshisekedi nous sommes derrière toi tozana nous na moment ya transition il faut boyeba ambongo atikala jamais kolinga président Félix Tshisekedi jamais ambongo azo yoka na bien na FCC po ba rouler ba tia mutu na bango na seni ebe tia côté rappelez-vous Jeep oyo Nemi Wilanya apesa ke pa mbongo mais ezalaki monément baso monéaki ngana ko peso Jeep mais le moment sera venu tant to luka mutu na biso ko tia na seni yo tielande biso mutu na biso woni makambo place bango bakansi président Félix Tshisekedi ndenga vandi nie azolobe lo côté que président Félix Tshisekedi ne travaille pas président Félix Tshisekedi travaille bino azomona ndecha azomona binote mais président Félix Tshisekedi azokotisa batu oh peuple congolais. Est-ce que Bomoni assez bizarre après rencontre il y a Kabila na président Félix Tshisekedi une semaine après bakangi mutu oyo azar na ba preuve donc commanditateur il y a assassinat il y a Kamwana Sapu Bomoni ngo bizarre te Bomoni ngo bizarre te comme par hasard une semaine après procureur il y a ces pays Fatou Bensouda annonce que nous allons atterrir après confinement, nous allons arriver à Kinshasa. Bizarre, au hasard, ou c'était déjà prévu? Tokoyeba. Mukolo moko olela. Ce qui n'a pas sabino ba info na mur nanga o mama Lisette azokosa. Ce qui n'a lobby o mama Lisette azokosa. Ce qui n'a lobby o mama Lisette azokosa. Oh, ok. Mais ce qui n'a azokosa. Na sengi bino boke ne pas soki Sonia Roland, soki Sonia Rolette, soki Sonia Roula. Peuple congolais. Oh na yoki Kaboun, soki Kaboun aza d'accord à désobéir président. Mais président nani Kaboun d'accord ça qui déjà nani ni na plante na depuis longtemps. Solange Alobi prof Mbata pesi Kamé raison. Solange Gabi nakoya mama, nakoya petit à petit. Voilà na oya. Jean-Marc Kaboun assis à cause qui plante depuis longtemps. C'est tout à fait normal, il fallait que ça suive son cours. Mais les lorsqu'ils aux alliés que procès zali entre Mabunda. Yo décisé Jean-Marc Kaboun na tina nini. Est-ce que na façon de bokende laki et que na ndenga constitution, na ndenga droit constitution ou pas? Mais ce que kendaki na ndenga kutu aviser azaki aviser te. Jean-Marc Kaboun azaki visé te donc azaki comment je peux dire batindela ki lettre te. Azaki même sur place te. Ayo kango kara na télé que Jean-Marc Kaboun était destitué. Azaki destitué. Mais vous trouvez ça normal?
basali yango mbango mpo ani baplaire soki autorité morale lelo bokosuka oyo ayebi politique ya mboka te kende na FCC eza bien ou bloqué nga peuple congolais tokokende mabunda tina suka ezali stratégie prouver effectivement. Je remercie énormément notre députée Maman Patricia. Tu as beaucoup souffert, ça c'est vrai. Mais Mabunda a mérité une bonne leçon. Faut que bongo. Kotika boyete, Jean-Marc Kabunda. Solange, je te réponds tout de suite. Prof Mbata. Mais Prof Mbata a corrompu. Prof Mbata a corrompu, Solange. Aza corrompu. Il fait partie. Talatozo mon abilongi maintenant. C'est maintenant qu'on voit la réalité. Prof Mbata, c'est les gens, c'est parmi les gens. Oh, bazocha musukusunakacha UDPS. Ce sont les alliés de UDPS. Mais Bangoum, tu bazocha musukusunakacha UDPS. Chilumbu, il n'a pas yo Chilumbu, ce qui Paul Chilumbu. N'a pas yo Paul Chilumbu. Mais yo zo kakakate. On le dit que oui, Jean-Marc Kabund, il a désobéi na président Félix Tshisekedi. Fala to sa mibeko ya président. Qui t'a dit que Jean-Marc Kabund a to cité mibeko ya président? Yo to saki? Obako ke na ba plateau par-ci par-là koloba n'importe quoi na Jean-Marc Kabund. Tala, eloko bozo bosa nako. Bozo bebi satan on a bino pamba. Ya ko finga Jean-Marc Kabund na réseaux sociaux. Bozo bebi sa na bino tan pamba. Jean-Marc Kabund makamnyo so lobaka maman Martha yokaka. Jean-Marc Kabund makamnyo surtout a lobaka et où t'as que pas président. Konage wana mo konage. Pourquoi FCC bela qui pelekese? Pourquoi FCC et bela qui pelekese? Parce que Jean-Marc Kabund a solo la qui n'a patron naye. Parce que Jean-Marc Kabund a solo la qui n'a président naye. Batouane kala mingite ba au moins na ba nga mususu. Jean-Marc Kabund a répété la même chose que le président Lobaki. A béton ce qu'on a discours naï. Ah, bata FCC babi oyoza mon lobé de président. Soka beti bo ça veut dire président tatindi. Et belisi ba prof université ba bimi ba comment le ba n'importe que c'est mon qui peleke c'est ba lobby oh Jean-Marc Kabund a lobby on est ezali Jean-Marc Kabund des années président. Donc ça veut dire président nga beta biso bilo comme mususu. Politique à Congo est comme elengi. En tout cas, c'est bizarre, hein? Kabila a dirigé Kamboka. Boye bisanga depuis le 8 avril. Kabila a dirigé Mbokana. Pour la nini caméra a libéré. Oh my God! Représentant ya Hezbollah. A libéré. Oh my God! C'est Kabila qui dirige. Un représentant de Hezbollah, en sachant qu'il y a la communauté libanaise na Kacha Congo, le plus puissant au monde, le plus riche. Baza na Kacha Congo. Keba kanga mutu na bango, boko yo kabango tende bako se révolter. Communauté libanaise. O baza le plus puissant, le plus riche. Baza na Kacha Congo. Mais ba yo ki ke mutu na bango bakangi, mais ba bouger ta ité. Ata i ata o ba touser te kutu. Rien. Qui commande? Président Félix Tshisekedi a la pression à Moutouté. Président Félix Tshisekedi partenaire né américain Moutou baza ko yebise ke soko lingi to travailler na yo to lingi corruption na kacha mboka te to lingi de otiane ordre na kacha mboka. Kamere azo ko mema désordre. Kamere azo ko mema ba poison. Kamere azo mema ba trahison, ba division to lingi yete. Ba américain ba lingi kamere te. Atamuke azana ayebi carrière politique neza kokoya boyebi na betele mino lisoloko na kata UNC batu baza ko palangana na kata UNC se sauve qui peut ngam na yebisi bino bambongo o bayiba ki mususu bakomi ko batela ba konti na bango misusu ba bimisi bambongo mususu na konti na bango ya liquide bakomi ko bomba o ba détourna boko yoka na sango ba vérité ko bima après condamnation ya Kamere. UNC ezako panzana. Ngam na yebisi bino. UNC ezako panzana. Bokanga data lelo. Ngam na yebisi bino. Na kacha FCC.
Division totale, sauf qui peut. N'a qu'elle n'est pas nani. Moussou Salbi, majorité, bazo qu'elle n'est pas présent Félix Tshisekedi. Majorité, bazo qu'elle n'est pas présent Félix Tshisekedi. Peuple congolais, bon mon amoté ma pas cité. Président Nabino a travaillé. Peuple congolais, bon mon amoté ma pas cité. Président Félix Tshisekedi a lobate, a le canatélé tété. Président Félix Tshisekedi a besoin de lobate. A besoin de certains journalistes té. Qui a dicté et le koni na ko sala. Président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de dire ce qui journaliste va copier c'est leçon du jour que sala boy zonga boy songa boy sala boy. Président Félix Tshisekedi il est bien placé na ebonga wana po ayeb makamni ezolika na kati ya Congo. Aza zobatin biso nyonso tout toyebi ke bata diaspora tokozonga na mboka mais d'abord sécurité na mboka na nekota. Toko kita na mboka boete po ba misusu ndenge bazana ba kima mboka ba FCC ba kana bang ba FCC ba bocha j'aime po toko kita mboka bongo te bozo kandenge ba poison ezoleka bozo kandenge bazo boma batu il faut mboka za sécuriser faut mboka za biso nous tous on a besoin to kita azozela pendu. Ce qui singa Lucas. Bison tous en a besoin que mboka za sécuriser to kita. Yo kasi président Félix Tshisekedi dans a besoin ba docteur te ba infirmière te ba médecin te. Bazana ba besoin. Yo kasi président Félix Tshisekedi a besoin ba plombier te, ba électricien te, bateau ba sala ba classe minene. Azana ba besoin. Président Félix Tshisekedi a besoin ba tout oyo salaka. Oh le bango ba simba ba diplôme baza soki ba ingénieur soki côté technologie baza na NASA azana ngo besoin mais mboka za na sécurité te il faut justice et vandi eza ko vendre eza ko kende boti que la président Félix Tshisekedi du temps au temps nazo senga pe na ba oyo ba moboutiste o boza na kati ba anciens généraux moboutiste boza la patient surtout la plupart à Bangala. Surtout oyo ba généraux oyo ya moboutiste la plupart à Bangala boza la patient azali mutunabino azali c'est votre frère nazo belela les généraux oyo Kabila a écartaki oyo ya Bangala oyo ba généraux oyo atanga Mobutu boza la patient je sais que vous avez servi le pays vous avez servi votre drapeau bozana bozana ndeko na bino mais soyez un peu patient. Boyebi ba sekele mingi bo patienter muke ba sécuriser mboka parce que ceux qui bo bimi ba koya bo mabino boza ba sekele belé ya koloba toko kanga bango na maboko toko kimisa ba kokima te toko kanga bango na maboko bo patienter ndeko na bino na besoin na bino bo patienter bo yoka biloba ba certains journalistes te oh boy soki boy ekolo boy biso no toza ba congolais Muluba za congolais, Moussoaïla za congolais, Mungala za congolais, nani Mukonga za congolais. Ba mindele ba monaka ba ethnie na bisoté. Ba mindele ba monaka ke boza ba congolais point barre. Ba mindele ba zana beso ba ethnie na bisoté. Ba mindele ba monoka dans la rue ba tu es de quel pays? Oui, je suis congolaise point barre. Tozan a besoin d'ingénieurs, Tozan a besoin d'infirmières, Tozan a besoin d'auxiliaires de vie, Tozan a besoin d'aide-soignante, Tozan a besoin de formation, il y a solo sur ma carte à poto. Même la femme de chambre, pas ménagère, Tozan a besoin. Mais Mbokande ça la sécuriser. Mbokande ça la sécuriser. Tokoki kokita boete. Boko yoka stan mboka ko la sécuriser boko yoka ndenge batu ba kokita na ebike na Afrique du Sud ba les premiers batu ba kokita ba misusu baza na kacha armée française ba kokita ba ko démissionner en cascade ba kokita ba misusu baza ba policier ou ba policier ba congolais ba kokita a préféré servir mboka na ye. Yango to patienter, to tike le temps, au temps, to la précéder. Mboka na eza lokola ozo lula mwasi. Eza lokola ozo lula mwasi. Soko lingi mwasi wana voa bosembo, o lingi mwasi wana obala mwasi wana, ça la patient. RDC eza mwasi. OK? RDC eza mwasi. Faut bongisa mwasi yango.
kobongisa mwasi akoma kitoko et puis par la suite oya ko épouser ye eza nde ndenge wana osécuriser mwasi wana opesa sécurité ozwa ndako ovandisa mwasi wana oyebi kendo fo nazwa ndako fo navandisa mwasi wana nakobotisa ye fo ndako ezala RDC eza mwasi fo bongisa ye koma kitoko po yo okende kovanda c'est ça boyo soko bongisi mwasi yango te okebale na ndenge nini soko olingi mwasi yango okopatiente okoloba te ke mama naza na besoin na mona nzoto na yo oboye te soko olingi mwasi patiente olobingi mwasi ozala pressé ya kokende kobima na ye te zala pressé plutôt au connaître ye. Tu prends le temps. Et là que zo boma biso, ils ont des pressés. Ce qui nous tue, c'est d'être pressé dans la vie. Congolais a besoin alia. Ba misous pressé balia. Boko yo kana sangoka komane mutali boma. Bikola bisimba. Soko lingi suka na nzela. Zwa mwasi bima na ye. Osuka na nzela Kongola marche ka bongo okanisi libala ngwe kendaka mbangu te RDC il faut du temps ba prière kondima na yo notre frère notre frère azana besoin na biso président Félix Tshisekedi azana besoin ba ke senge misala te président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de nous qu'on puisse aller lui demander du travail. Président Félix Tshisekedi, j'ai besoin j'ai besoin de travailler. Non. À quoi employer été? Nous avons besoin de notre frère. Yakola qui se bolingo. Yakola qui se que biso tozana pona Congo kende liboso. Tozana besoin de pour na mabumu na biso. Mais si tu es là pour ton ventre et ta famille, yeba o kende rotika mokili. Parce que Congo anako, ça va prendre du temps et bonga. Mais ceux qui ont pressé au kotika mokili, ok. C'est ça qui nous tue. Bokazika na kokoma bozui faut vendre na présidence. Non. Ngako nazo sepela kuna ke rovana ngako de ba province. Ndeti na France eza ba province na mo bazana besoin ba développement te ke ba ke ba senga mbongo na Paris, non. Non. Bazana préfet na bango, bazana ba procureur na bango, na ba province. Eza pe ndengwana na mboka na biso. C'est ça que nous avons besoin. Banani ba robongisa bango eza yonanga. Bata diaspora. Soko zo chaka motema ke nazo kitaka Congo po na kana mona ka président po ani apesa nga moi Katubianza yima robecha côté. Président Félix Tshisekedi c'est pas quelqu'un qui est bête. Avant na biso na Europe wa ayebi qui sont les Congolais. La communauté congolaise ayebi. Asa mwana mboka te. Atimba. Debino bolobaka. Congolais, congolaise. Bato bako arranger mboka. Eza biso. Eza mutu mususu te. C'est pas les Libanais. C'est pas les Rwandais. C'est pas les Burundais. Non. Ce n'est pas eux. Eza biso moko. Yako sala ndengeni. Bolinga. Bolingani. To linga na entre biso na biso. Notre frère, il a besoin de notre soutien. Soutenons notre frère. Totika ba critique pa ba pamba. Yo muta lamuka, yo mutu soki ezali bien te. Toza surveillé dans le monde entier. Toza surveillé par les Africains. Président Félix Tshisekedi azo pesa exemple na Afrique mobimba. Fimbu. Aza pesa fimbu. Aza pesa fimbu na ba mindele. Azako pesa film na ba mindele bango to balaka. Oui, nous sommes les droits de l'homme. Nous sommes des droits de l'homme. Nous sommes des droits de l'homme. Droits de l'homme na munoko, mais pas na bango. Est-ce ba applique kango? Droits de l'homme, droits de kwenka. Fuati. Ba beta biso a. Ba policier ba beta biso a. On est les droits de l'homme. Ce qu'on droit de l'homme na mo besoin impliquer ce qu'on a na mboka na biso. Jamais. Ce qui Jean-Luc Le Drian, yo soko ye na dialogue na yo ko kate. Président Félix Tshisekedi da yo ki yo mais dialogue e ozate na katamboka wana. Ce qui oye pona oloba na pona oye olo molobeli ya mbemba so ya katumbu dialogue e kozala te. Peuple congolais, notre frère, il a notre soutien. Il faut que ça soutienne notre président Félix Tshisekedi. Imagine-toi, ozaki na place na ye.
est-ce que tant aux côtés dans les réseaux sociaux au kondima que ba finga kayo balo baso oza ba finga comme tout ne sala bien te azo sala le côté ayebité olinga oyoka loko wana esala pasi c'est un être humain aza roboté tous en abolingo ko tout linga tous en abolingo aimer notre prochain aimez-nous les uns les autres c'est tout ce que nous demandons mais nasuki awa nazolo balikambo oyo ya Kurunzinza akufi na crise cardiaque ba précipité liwa na ye faut boyeba que ba américain ba lingi susu ba dictateur te na kati ya Afrique politique ba américain ba lingi susu ba dictateur na kati Afrique te Museveni Kagame na nani oyo ya Conakry faites très attention na oya Gabon pe na Sassou faites très attention Soki Erekoki bo quitter pouvoir bo quitter na malembe. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que je devais vous dire aujourd'hui. Aimez-vous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Et lokeleki amour ezati. Parce que amour ezipaka ma benyo surtout ya mokili. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Nake kolia boye barke mur na ngai na démocratie te. Boko yanga noa. Boko yanga noa. Na bloqué na no moya soki moto yo. Ngai ko soko yena makambo finga na bloqué o mbala moko. Boko yanga noa. Sur ce, bonne journée. Tous c'est la procès à lobby. Nga na préparé déjà ma popcorn. Bongo yo.